Salima le 4 janvier. Bande ko balandi mbote na bino boye malamu na kati ya television na bino oto bengi na kombo ya Vuvamu TV. Mukolo ya lelo toye ko sunga bino na kati ya émission oyo. Émission oyo esalema nanu te na ba television mususu. Kasi na nzela ya Vuvamu Television tozo sunga bino poto ko talisa bino réalité oyo esalemaka na mikili ya poto oyo bato ebele awa bayebaka te. Émission oyo bando kosunga bino ya koyeba penza réalité ya bomoi to pe ya vie oyo bandeko na biso baza na poto makambo ndenge lekelaka bango kasi awa na niveau ya Afrique toyebaka yango te. Misusu bakanisaka za paradis, misusu bakanisaka makambo malamu nde lekanaka kuna bayebi penza te vie nini oyo bandeko na bango baminaka kuna nde awa na kati ya Vuvamu Television batikeli biso tranche oto bengi bongo lisusu na kombo ya Face B de l'Europe. Face B de l'Europe ekolakisa bino oyo nyonso ebatama oyo Europe elinga koloba te kasi biso tukoloba ngo na mposa pe na miso bato nyonso po kwa bongo susu komona yango. Nde batata wa mama boye malamu na kati ya émission na bino Face B de l'Europe. Mukolo ya lelo tozali na sujet moko ezali kotungisa biso makasi. Tokei na kotala na bino totamboli na bino na kati ya Europe. Kasi lelo tobendi mwa sujet moko oyo toko interpeller non seulement ba Congolais, ba Africains, pe lisusu ba konzi ya Afrique. Sujet yango ezali musée ya Tervuren. Oyo bazobenga lelo musée ya Afrique centrale. Mais avant to komana nous na ko découvrir penza nini e batami na kata musée wana to okena bino to yeba nanu musée yango esalemaka ndenge nini pe bandela wapi pe esalema la lolenge nini te pona nini lelo musée wana otobengi musée ya Centre Afrique ezali na précisément la Belgique pe na Tervuren. Te rôle ni nezo jouer penza na bo moyi na biso ya mukolo na mukolo kino lelo batata ba mama ya ngone to découvrir na bino mukolo ya lelo to banda na bino na historique na yango esengel to yeba ke parc o bozali komona ya Tervuren pe esika bachela musée ya Tervuren musée ya Afrique centrale ezali esika moko to pe lieu moko historique makasi pona humiliation ya mutu mwingi potoyeba malamu ete na 1887 exposition humaine esalemaka na Tervuren. Ezalaki exposition ya Bruxelles ezalaki na 1887 oyo ezalaki na posa munene ya roi oyo babengaki Léopold II roi ya Belgique. Na période wana tango bakei na conférence de Berlin bakaboli na conférence de Berlin muta juibiteni na ye nde bango bazaki na souci makasi ya ko coloniser bakota pe na cadre ya colonisation nde bakendaki bango na ko ponela bango etando to pe mabele oyo ezalaki bongo ya RDC lelo na configuration na ya lelo tango basali makambo nyonso wana nde Léopold II azaki na souci tellement ya kolakisa batu munene ya Afrique nde salaki aluki ba grand explorateur aluki batu ya makasi ya mingi ba ye awa na Congo pe nyonso boyebi histoire wana tokozongela yango te parce que lelo tozokende mingi pena na musée ya Tervuren. Tango basali makita na bango ba ye pe awa na RDC Léopold II azalaki na posa sikoyo alakisa batu munene ya RDC to pe munene ya Congo eleko wana état indépendant du Congo. Nde yeko sala ki etango sangisi batu azui groupe moko ya batu awa bazaka 287 Congolais to 287 bana ya Congo e ba contre moi mingi azui bango mingi pena na ngambu ya Équateur pe misusu na Congo central ya lelo ezaki ba Congo azui bango 287 personnes accueilli na bango pour la exposition le zoo humain. Nan ne salama te na mokili que
batu bakei quelque part bake ko visiter tokendaka na ba zoo zoo tokendaka kuna d'habitude la zoo o tokendaka kotala ba nyama tokenda zoo po totala ba nyama moko songolo pakala to pe ba lion baza exposé quelque part ba macaque baza exposé quelque part biso so ebi na zoo na biso ne talaka awa na niveau ya Kinshasa pe kombo wana ya zoo mais le premier zoo humain oyo bakendaki tina niveau ya ko exposer biso batu mwindu oyo esalaki ke mutu nyonso oyo azalaki bisika na États-Unis d'Amérique na Europe mobimba bayaki mpo baya kovisite musée etope exposition wana oyo roi Léopold II asalaki na période wana bakoko na biso na bomoye bamesana na nango te bayebi malili wana te batie bango na kati ya zamba moko boye na kati ya parc moko boye esengeli na bango baluka basala bomoi na bango ndenge bazosala yango na Afrique awa basalela bomoi wana kuna na kati ya malili na kati ya mikakatano bazalaki nango zamba oyo mbuma ezali te zamba oyo okolona milona ya biso baafricain kobota nango te mabele oyo ezoproduire ate eloko moko te nyama ta moko te ya malonga aza kuna obokoki kokanga ta mosuku osalela yango ata mwa eloko ya kotumba to mpe ya kolia batata ba mama ekendaki bango na lolenge wana esengaki pe na gouvernement na bango belge baluka moyen ba amplifier likambo na bango nde batindaki ba invitation partout na niveau ya Europe partout na mokili oyo tozoloba wana ezalaki uniquement États-Unis d'Amérique elongo na Europe baya kotala ndenge nini Afrique ezalelaka nde beso basala ba village na bango basala bandako na bango bakotia na kata cage na kata gris moko boye bafandi na kati lié wana mingi batu bayeba yango te batu bakenda kuna na malili ndenge betaka bakoko na biso batu bakufaka pe basusu bazongisaka bango po maladi bazako banga ntango mosusu ekoki kodévelopper épidémie moko songolo pakala nde esalaki ke na période wana bayo kozongisa ndambo misusu kasi bamisusu bamikufelaki kuna nde omonaka na musée Tervuren osiko omonaka esika batombo se tombo ya koko na biso oyo banzoto etikala kuna ezalaka mpona komarke baempreinte ete bazalaka exposé na esika wana kasi kino lelo mingi ya baafricain mingi ya bato bayebaka te ke Belgique asalela biso exposition te zoo humain baexposa bakoko na biso tozalaka susu bato te banyama baexpose biso liboso ya mokili mobimba lokola bato bazangi ntina na kati ya mokili nde na esika ya exposition wana lokola ekotelaki bango misolo ya ebele penza nde osalaki na bambula ezoya roi Léopold II amonaki penza ete misolo ezali kokota ya ebele mpo na nini lokola bango bakei kasi tokende kozwa bomoi na bango toya kotalisa yango epai ya baeuropéen nyonso tu mutu nyonso aza na posa akende na kati ya Congo to pakende Afrique soki alinga yeba nini na nini ezalaka kuna epai na bango mpo na nini te aya kozwila yango bainformation nyonso wana epai na biso donc musée ebotami nde na sens wana à partir ya moment wana ntango baboti likanisa musée wana bake kotia musée yango kaka esika oyo baexposaka bakoko na biso na Tervuren bengamaka bongo lisusu musée Congo kolala kolamuka na période ya roi Albert Ier baye kokomisa musée yango na kombo ya musée Congo belge musée Congo belge qui veut dire l'alliance entre Congo et Belgique mais si ya 1960 bon comprenez que Congo est indépendance na yango lokola Congo est indépendance na yango bakoki pe ko senga pe biloko nyonso eza ya bango nde omonaki mopepa ngo ndenge ezoya après 1960 si ya 1960 kambala moko ya ba indépendance bongo yango kombo ekomi musée royal ya Afrique centrale donc lokola bazalaki kobatama na ndeko bileki parce que ezalaki colonie na bango mais tant que tozwi indépendance balingi pe que musée wana pe ezwa indépendance mais ezala na ngambu na bango nde basali musée royal ya Afrique centrale oyo eza précisément kaka na esika oyo parc ezalaki nde touti koexplike bino exposition humaine
nakata musée wana lelo soki tokei toza na musée mususu te nakata mokili oyo tamuso ekoko rivaliser na musée ya Tervuren. Par rapport à la construction, par rapport à nombre de visites, par rapport à makambo belé oyo eza nakati ya musée royal ya Afrique centrale oyo eza na Tervuren. Tervuren eza précisément na périphérie kaka ya Bruxelles, eza pena musika te. Mais mingi pe baza na mikila poto baza na difficulté ya okende ko visiter musée wana, baza na pena difficulté ya koyeba histoire ya musée wana parce que premièrement na bango mo wa belge basala na effort que diaspora oyo eza kuna s'intéresse pena te na histoire wana. Diaspora oyo eza kuna eza ata mususu na posa penza te parce que biso africain mingi to lingaka penza histoire na biso te, to lingaka susu kolanda susu makambo na biso te, to mona bomo yo toza na ngwana to sala kaka makasi soit tozo sambela soit tozo sala so sala nini po luka moyen tamso ke no lola makambo mususu wana to s'intéresse na ngote. Na kati ya musée ya Tervuren wana eza na parc munene, eza na ndako munene et puis nyonso ekomi électronisé. Donc na kati ya musée ya Tervuren mingi bakendaka ko visiter de wala baka musée wana po mingi peso to bi musée ba wala baka musée wana eza ya bikeko ba statue eza kuna mingi pe tango ba kokenda musée ya Tervuren lo ba bina kaka musée eza na makambo ya bikeko po so tokenda musée na biso to mona kaka bikeko ba mbeli ya kala ba mbunda ya kala mais to kokoma te na niveau ya oyo musée ya Tervuren o to ngato to expliquer bino sikoyo. Mingi pe bakendaka na musée ya Tervuren bakendaka mamoni statue na biso tala oyo tali kambo boy tala bakoko na biso asalelaka pe mbeli tala kutu eza nango bien eza ba preuve oyo tozomona ke bakoko na biso asalelaka. Mais est-ce que tosuki wana to pe musée ya Tervuren eza na particularité nango? Particularité nango oyo tozoloba lelo eza ke eza exposition ya bomoi na biso ba africain, ya bomoi na biso ba congolais. Congolais azali exposé liboso ya mokili mobimba. To pe mabele na biso ya Congo eza exposé na liboso ya mokili mobimba. Ba biso loba mais exposé ba œuvre d'art eza na kati. Eza malamu po ba to visiter ba to ba Congo ba pe nyonso tu ndenge ezali eza malamu mingi. Mais na kati ya musée ya Tervuren ezo bomba makambu ya ebele. Ezo bomba makambu ya ebele. Yango to nito lobela ngo sikoyo face cachée de l'Europe. Face cachée, il y a musée à Tervuren. Batata ba mama Congolais ayebi Congo te. Congolais ayebi mabele na yete. Congolais ayebi nature na yete. Congolais pas mi yebite. Mais Belges, Français, Chinois, tant mususu. Topé ba Européens, sont ba Américains. Ba yebi Congo. Koleka biso moko ba Congolais. Ba yebi nature na biso koleka biso moko ba kolo mabele. Po biso ba pimela biso yango parce que to s'intéressaka te na bomengo nyonso ya mokili. To s'intéressaka mingi na makambo mususu kasi bomengo nyonso ya mokili. To s'intéressaka nango lisusu te. Congolais ayebi ata mokili na ndenge ezali te ba richesse na ye ayebi te, ba nzete na ye ayebi te. Banyama na ye ayebi te, ba fourmi na ye ayebi te, nyonso na makasa na ye na matiti na ye na nyonso ayebi lisusu te. Mais likambo ya kokamwa belge ayebi yango, européen ayebi yango, américain ayebi yango. Tokopesaka exemple mwa moke ntango bozwaka mundele auti mikili ya poto ayeti akomi awa, ntango akomi awa na capitale par exemple akiteli na njili. Bon, moi, 2-3 jours après, mon délai n'a qu'à mon intérieur. Et ça, c'est qu'à luka en intérieur. À qui lukate. À qui inde ko koma na esika oyo to pe ya likambo ya komona ko zwa pe loko ya yelaki. Donc, ça, le voyage na ye, na Kinshasa, il y a un transit. Mais pour akende tita mususu na bakashimba kuna, toi qui est na Jokopunda, akende tamsu na ngoma kuna Équateur kuna. Pour akende lisusu ko découvrir to pe ko zwa likambo oya yelaki to pe loko ya yelaki. Mais yesiku afanda ka musika mais ayebi ndeni ke loko aniza place wana
Aïe bien mon nengeni. Voilà face cachée de ya musée intervirant na biso. Face cachée musée intervirant de yangwana. Musala zo produire de yangwana. Batata ba maman, bo kota na kata musée intervirant. Tout est exposé, nyonso sans exception. Sans exception, nyonso tout est exposé. Même fourmi à moutier, aza exposé na kati ya musée intervirant. Bomengo na biso, nyonso eza exposé. Bizaleli na biso pe, eza exposé. Il y a négatif comme il y a positif. Croyance na biso bango nde bakomisela biso eza même exposé. Musique na biso eza exposé. Masanga na biso nde tozalaka eza exposé. Bomoi na biso en réalité eza exposé na musée intervirant. Donc batiki ata eloko moko ya mokie te. Nyonso ezali na maboko na bango. Bakonzi ya Afrique to pe ya Congo. Tokendaka pe des fois ko visiter pe ko za la temps mosusu na likanisi to pe na raisonnement wana. Tokende ko visiter musée intervirant, to se rendre compte na likambo wana ke bomo ya ba Congolais to bomo ya Congo, richesse ya Congo eza exposé liboso mokili mobimba. Ya monde ba osela biso mama yele nyonso. Baluka mwende nini bako déloger biso na kata mabele na biso boko kenda kata musée intervirant malgré nyonso zoloba ma oh richesse boyena boye tout ça mindela bazo donc tia uti kuna tia zoya awa leka na musée intervirant atana ba pièces to pe ba salle na kata ba salle wana ba exposer mabanga ya talo or argent coltan cuivre cobalt, zinc, nyonso eza exposé na kata musée intervirant. Et ce qui peut wana te. Bakoye bisabino pe. Et sika nino koko zula yango. Ba expliquer yo et sika nino ko zula yango. Yo salaka kani, yo kende kana musée intervirant, kende ko visiter. Ce qui te lobi tina insecte a tiki détaillité. Tina insecte. Ben insecte tout le monde a raté ba fourmi tout le monde naka. Na ba nzinzi. Na ba ngungi msuto tout le monde nakawa. Ezalaka na ba insecte mususu bazalaka na ba lieu moko particulier. Ben insecte wana bazali ba indicateur ya eloko moko songolo pakala. Mona ba nzinzi ba tapé ba couleur moi même so ke na zamba bona ba nzinzi ba ba couleur mo ba différence belé. Donc ba kei na niveau ya ko étudier Congo malamu pe ba lambi yango malamu ba ke ba exposant na musée intervenant type to lokende kuna to lokende lokola ba même to ke hotel na biso kaka to moni tela ba ko na biso zaki na boye mais oh nyonso za détail wana tout monde akayango. Tout monde akayango. Donc biso to potana pona makamususu ti lelo Congo ezana ni ba Belge. Po bat ba yebi Congo ita ba Belge. So Congolais to yebi Congo te. Pour surtout ka muta uti na mikila poto ayemba la moko awa na kata Congo. Po aluka asala programme moko na bino. Soit disant pour le développement na bino et puis bandi ko indiquer bino makamne ndeni bo salela. Et puis ayebi que so ko sala on ngamu mususu contraire et aussi mbate. Mutuana a étudié Congo malam. Ayekoli yango malam. Les tolobi bon mo ina biso ba africain, bon mo neso ba congolais, ils a exposé liboso ya mokili mo. Kaka ndenge basala kango na 1887. Donc basali exposition, te pe zo humain. Lokola likanso ne kumbaki makoke belé. Nde bako bayoko reproduire les kanisiango ya ko exposer sikoyo bomo ina biso kino lelo ezo kotisa mbongo ya ibele poko ta musée intervirant ezo senga na yo ofuta 12 euros 12 euros équivalence toujours presque 15 dollars la période. Et puis par jour, au minimum, la musée intervient pour 500 visiteurs. Et puis au minimum, la CMACAS pour 500 visiteurs. 500 visiteurs. Tout ni bango pe mutuna,
ya koyeba est-ce que eza na mwana fils ata mwa 1% ya mwa mbongo yaka po epai ba kolo biloko wana ate eloko moko yaka ata 1 franc yaka te na kata Congo. Congo na kata makambo wana au contraire eza na bandeko na biso misusu ya awa akozwa penza eloko awa akeye ake kotekisa yango na musée ya Tervuren azwi penza œuvre d'art na biso to pe bomengo na biso moko boui akeye ake koteka yango soit disant ba exposant na musée ya Tervuren ba PCP mbongo aye pa zongi te ro liambongo so pa osala nini. Donc biso moko siko to komi ba maître ya kozwa siko bomengo na biso kozwa boyebi na biso kozwa nyonso ya biso to bandi ko kende ko pesa bango ba exposant ngo. Et dans la biloko mosusu bango ba découvrir nanu te. Mais bato ba découvrir yango eza biso mo ba congolais to zui yango to ke ko pesa ba belge ba exposant ngo lisusu na misu ya bato. Na kozanga koyeba na biso. Na kozanga bosusu na biso. Musée ya Tervuren lelo ezali eloko oyo to pe ezali esika oyo ezali nanu koteka bomo ya ba congolais pe koteka nyonso eza ya ba congolais. Bino bozo kende kaka musée ko visiter mais alors que to koko benga ngo penza eza centre ya abattoir. Ici bazo papela ba papi penza donc Congo bena ba papi yango biteni na biteni. Donc yo yaka kaka na misolo na yo ba ko expliquer yo nini na nini esika yo kozwa pe kozwila ngo ndenge nini. Ba papi nyonso to lobiza na ba salle oyo okote batie ba fourmi nyonso batie ba nyama nyonso. OK esika mususu batie libino ba musique obino bolingaka mingi ba distraction na bino za nini. OK na bisika mususu ba exposer oza lokwa banga ya talo na bino. Mutu soka sili siko visiter wana soit fouti $12 akene kaka visiter simple visite sili. Mais ça na ba visite na ba visite. Mutu azo ya wana azo na idée lokola ngate. Kena kene ko visiter musée puis c'est tout. Na ke visiter kaka bikeko puis c'est tout. Mutu azo ya na za homme d'affaires. Ti azo longa banda Chine. To longa banda Dubaï. To longa banda États-Unis d'Amérique, to banda Canada, afuti transport na ye. Billet na ye avion tam sous aller-retour. Aye wana to dépenser tam sous 2000 €, 3000 €, to 5000 € pour comment kaka ti wana musée a visiter musée Tervuren, bokanti penza ke no a visiter ngaka bongo. A visiter ngaka pa bongo afuti ka 12 € a visiter ka pa azongi na yepe. Ba touriste. Biso ça la ki touriste penate. Tourisme to yebi yango te. Tuzo kendaka tuzo mona ka batu chinois zo kanga photo. Indien zo kanga photo. Européen pas so komi quelque part bo tellement à place pour na ponika ka place na bo kanga photo. Pour na linga ka place pour kanga photo. Et bon mona que ceux qui biso ba congolais to kekuna. Bon remarquez bien. To kendaka ka isika bikeko ezali. O bikeko bakoko na biso batika batala œuvre d'art oyo boye. To misukela ka wana. Mais bilili o bozotala awa eza bikeko te. Image o bozotala eza bikeko te. Image wana eza mabanga ya talo. Eza mabanga ya talo. Do ba minerai na biso. Siko kuna ezosala nini? Eza exposé na likanisi nini? Musée wana bozomona te ke eza pona eza lokwa neti wenze. Okoti oponi tango yo sisi ko pona okei na yo pe okei ko sala oyo nyonso yo zana ngo posa wana ezali oyo bazo bombela biso tozomona kaka musée de Tervuren ezokotisa kambongo ebele esalaka makambo ebele boye esalaka boye mais face cachée nango pona biso bafricain pona biso bacongolais. Est-ce que réellement to komaka tina niveau na ya ko raisonner bongo puis ya ko kanisa bongo puis ya ko kende ba visite ya bongo? Quels sont ces dirigeants oyo ya biso ya Congo o bazui initiative même ministère ya culture et art? Est-ce que aussi ça déjà tant sous visite moko ya bongo ba kende même tina niveau ya musée Tervuren ba kende ko visiter ba yeba na nous pena réellement parce que mon boulot dans la kata mboka na biso
ndenge bato mosusu utaka libanda bayaka boye bayebi esika bomengo ezali me biso ba congolais toyebi na biso te po apekisaka biso tokota zamba bapekisa biso tosimba mabele bapekisa biso nyonso biso bakoko na biso bakotaka na kati ya bobangi donc biloko ebele balakisa biso yango te bakomaki kobanga misusu bamikufela na basekret parce que azobanga so alakisi mwana nga so akei kosimba boye bakoki koboma ye mais lelo mwana moke na Belgique mwana ya école primaire aza na zinc mpa na ye te aza na coltan mpa na ye te aza na diamant mpa na ye te aza na or mpa na ye te aza na cobalt mpa na ye te mais mwana moke wana aza prêt ya koyebisa yo ke non oyo ezali coltan brut oyo eza coltan transformé oyo eza or brut oyo eza or transformé ayebi ke oyo eza argent brut oyo argent transformé ayebi ke oyo eza fer brut oyo eza fer transformé siko boyebisa ngai siko biso bana biso batangaka awa na biso baprofesseur ya université esika nini to na mboka nini oyo tokoki ozwa biloko wana tobandi mpe koyesa tukeno totuna ata motuna misusu tovandaka likolo ya mabende mabele oyo balambaka mabende misusu tovandaka likolo nango me toyebaka na biso yango te toyebaka na biso yango te mususu afanda pe alelaka nzala alelaka pasi me atongi ndako na ye likolo ya mabele oyo balambelaka ata mosusu coltan to basalaka oyo eza coltan to mpe ya cuivre to mpe ya cobalt me lokolo oyebi no yango te nano omona yango te siko oyeba ndenge ovivre kaka na kati ya misère opourrir na kati ya misère okosutuka mpe moko mosusu boye guerre moko ebimi na kati ya mabele siko ozana yo ale okimi na yo okei otiki mandako na yo otiki mabele na yo otiki yango libre bango baye bazwi oyo mposa nango ekokisa malisa bakei mais yo okimaki da mabele na mpo guerre moko ezalaki sur place wana ozosouffrir oza na misère oza un malheureux otangi mpe ntango so baklasse ya minene oke bauniversité oyebi libende moyebi mabele basalelaka libende omonaka diama mpe na télévision mais surtout banda botama tia kosata mosusu ba 70 ba 80 ans atikala ata moke te komona diamant brut amona yango kaka na télévision ntango mosusu na filme moko balakisa badiamant comme le logo pesa ye mulangi akantine pe kaka ta mosusu eza diamant comme ça tolo mona ngote bo imaginer niveau wana bo imaginer niveau wana yango tozo kende tina niveau ya ko interpeller bandi Congo eza na maboko na biso te parce que Congo eza na ba Belge Congo eza exposé na Belgique to senga na ministère ya culture et art ezosenga penza soit na minute oyo toyebi te boluka moyen ndenge soit bokanga nanu coopération wana na musée interviron to boluka moyen ndenge to récupérer nanu ba œuvre na biso za kuna pour permettre biso to longwa nanu ndamwa miyibi to na minute oyo Congo eza exposé na miso ya mokili mobili bana biso ya matière première te banda première primaire ti okomi université mutuke asisi na ista soko pesier zinc brut ayebi yango te mutasisi na ista ingénieur mutasisi na académie de beaux-arts ayebi matière te. Donc ils allaient biso passi. Ce qu'on va œuvre d'art en gros salon en matière ni. Ba ebi ko lamba li bende te. Parce que lamba li bende mais il le temps surtout coulant même bloc moteur. Mais matière première, matière brute, on n'engata tamo ke li nzamba salela yango. To zo yango na mabele pour te transformer yango. To rezo mabele nini. Ezaka mabele ka to tambola nango ana kishasa to eza mabele moko boye bien particulier.
cuivre eza mabele moko te que nza basala cuivre mo bakena kata ndam ndam bado bazo apesa forme nde balingi te eza mabele eza na forme nano initiale ndenge nza basalela yango eza mabele bokozwa mabele wana nsima ya kolamba yango bozwi yango bolambi yango nde bopesi yango ebimisaka forme oyo bomonaka ndenge bomonaka oyo eza argent oyo eza or ndenge bozomonela yango wana donc matière eza nano brute na forme initiale ndenge nzambe asalela yango bino nde bato bokena niveau ya kotransforme yango ntango bokochauffe yango après borefroidir yango epesi forme mosusu bochange ye ntango ntango bokoponse yango na badiamant boponse yango bien ekomi sikoyo ngala po diamant brut okozwa yango balakisa o diamant brut boye na miso na yo omona kaka neti eloko moko ya bongo mais ntango bakozwa yango baponse yango mpena bien bomoni nde epesaka éclat oyo epesaka wana nde epesaka éclat kino lilo congolais africain est-ce qu'ayebi lisusu makambo wana mais mwana mokie na poto ayebi déjà eza na eloko mosusu esalemaka kuna bandeko bokondima te carte ya république démocratique du Congo etekamaka na baprix différent carte kaka ya biso carte ya RDC donc bazoteka bacarte ya ba 5 euros ya ba 10 euros ya ba 100 euros ba 500 euros eza na bacarte mosusu ekende tous na ba millions d'euros mosusu okomituna mais mpo na nini carte bazoteka yango 2 euros 5 euros 10 euros 100 euros et tout ça ezodépendre na carte oyo olingi soki ozali na posa ya bainformation yoza na posaka ya carte ya information Congo ezalaka ndenge nini combien de province bachef lieu osukeli wana eza mpe na prix nango te yo yebi kaka bachef lieu baprovince nyonso wana oyebi na yo kaka wana esili oza na posa oyeba wana po yango nde biso bakongole tolingaka toyebisa bana na biso mais soki okomi na badetail oapprofondir connaissance na yo to mpe makambo eza na kati ya RDC oza na poso yeba par exemple carte mpona kokende koexploite bagrime to mpe banzete oyo ya mabaya tosalaka mabaya nakoki koexploite yango wapi me bapasali yo cartographie batalisi yo to mpe balakisi yo esika nini oyo okende koluka yango so moto asaleli mosala wana esengeli ofuta bakoindike yo na nzela nini okozwa epi na nini esengeli okende na yango oza na posa ya bois nini kaka bois normal oza na posa ya bois noir bois jaune bois rouge to bois vert bakoindike yo esika nini okende kozwa yango oza na posa ya mercure oza na posa ya mercure ozwa mercure wapi bakoindike yo mercure ozwa yango awa to awa mais fufuta prix nango cartographie wana okebi te ntango mosusu bakoconnecte telefone oza na telefone satellitaire ntango ozokende oza na boussole ezoindike yo mpena bien ou bien bapesi yo déjà badétecteur ya métaux yo moko okende koexploite yango omona mondele moko aya akota ne zamba ate alukaka na ye kaka ye na bapareil photo na ye na biloko na mwasaki na ye na mokongo oyebi te ntango mosusu ndenge azokende azokota biloko moke azopompe na ye mercure bozoyeba na bino pete azopompe mercure bozoyeba te so na posa ya cartographie basalele carte moko oyo bazolakisa ye esika akokozwila ata mosusu magnésium aza na posa nango esika akozwila caoutchouc ya bien esika akozwila donc matière première nyonso to ezodépendre mpe eza na prix na yango mpoza azwa or bon carte bacelo baselo carte mpo okende kozwa baselo cartographie mpo esika okozwa or osoma ngo na 200 francs to mpe 5 euros to 10 euros il faut bimisa mbongo mpo moto akosalela yango il faut ezala eza étude eza na salle moko oyo esalami uniquement mpona yango tolobaka tokendaka musée ya Tervuren
biso ba congolais to kenda visite biso kenda visite OK osali visite OK ozongi okola ta mususu ta ko nsola tekela mbo lambo roi Léopold ba ko nso bona omoni nyonso le sina ngo même exposition to solo ba wana ba lobela ngo kuna te po ba photo ngo peta la raté il faut yeba histoire ba bete la yo pe yango OK ne peut ko visiter ndenge ozomona ba tombo ya bakoko na biso o ba tika la o ba bantu te kunda maraku biso to kenda na biso visite. Mais batu mususu bayaka ko kende ko tala exposition pe étude po baye ko la ndenge nini Congo ezali pe nini bakoko so nakata Congo parce que en réalité jusqu'à présent Congo est un paradis toko ben ngo céleste te topé toko ben ngo ta nyonso céleste terrestre parce que to bigaka terrestre. Mais nous avons besoin de que nous avons besoin de Congo et l'autre nous avons Congo ezate donc Congo pendant na mona rabina iska nzamba lale laka Congo ezasika tuna nzamba lale laka nzamba sala makamune nyoso na Congo parce que ezange lokote eloko ndako mukundi ezange lokote sur lelo na musée intervient ba papier yango ba exposant na miso batu nyoso to yango moni guerre a ezosilate mafia na Congo ezosilate parce que batu bazo uta mokili mobimba bazo ya uniquement ba exploiter Congo grâce ya musée à Tervuren grâce na musée à Tervuren musée o bazali ko exposer bon mo ina biso Afrique botala biloko zo sala malakati face cachée ya musée à Tervuren o batumi bazo mona ka kezaka musée ba exposer ba chapeau ba chef na biso kuna ba exposer ba œuvre d'art ba koko na biso kuna ba exposer ba mbunda na biso kuna ba exposer ba lokolo na biso kuna te wane zali biloko ba koko na biso basalaki wala sabino ndenge bozali mais sukeli wana te ba keiti na ko découvrir ba minerais nyonso bazana ngo posa eza exposer na musée à Tervuren mais na habité na musée na biso na habité suku tata or brut est exposé dans le musée. Mais peut-être dans le musée na biso awa même ta matière première mo est exposée. Na olikate. Yango toujours interpellé penza peuple congolais. Tant beaucoup ndaka pe na musée wana. Bomi sukela kana bike côté. Bomi sukela kana bike côté. Lelo mingi ya bilenge bazo senga babuka ba statue ya roi Léopold II. C'est beau. Babuka statue ya roi Léopold II. Mais sur convention o ezali entre famille royale na gouvernement belge. Est-ce que tu as une relation wana? Parce que moutake la relation wana pe apesa ngo penza bokasi. Eza roi Léopold II. Et puis les lobos mengo nyonso oyo roi Léopold II azalaki nango a céda yango et dans la gérer le gouvernement belge. Parce que malgré que le musée royal d'Afrique centrale, donc ça veut dire qu'il y a des fonds oyo qui na famille royale. Mais ça veut dire mbongo oyo qui na gouvernement parce que le gouvernement tazo gérer yango. Sur tant bozo qui na niveau ya buka statut ya roi Léopold II. Oui, ça va te comprendre qu'azaki mutumabe, mutamutema mabe. Pour na biso ba congolais. Mais par rapport à œuvre o ya accomplir pour na bana na ye, pour na bakte colonel to pe na bakoko na ye, est-ce que réellement ba belge lelo, ceux qui ba zangi Congo, o roi Léopold II a pesaka bango, a servir bango na plateau, o yango bazo donner la nango na mokili lelo. Est-ce que bondimi penza que lutte wana et au na niveau ya kokokisama to pe ba osala ngo ko ba zipa biso kaka miso bota la réalité c'est que ezali bande ko bazali na mikila poto tout ça la makasi to kende ko visiter musée à Tervuren ya solo bike côté mais to kende kaka pona bike côté to ntoloba mais to kende pe pona oyo nyonso ezali exposé na musée à Tervuren. Dans l'ensemble,
Pebo kende siko na niveau ya koyeba histoire ya oyo esalama na kati ya parc wana ya Tervuren. Esika bakoko na biso bazalaki kosokola mai ya malili libanda mundela zo visiter. Bayebisi oza obligé kosukola libanda kuna oyo ka -5 degrés. -10 degrés. Mais il faut que lokolo na kata mai wana faut sukola na kata mai. Na bana, na ba mama, na ba tata bozali exposé bongo. Bon, on a quitté une forme de humiliation makasi. Forme de maltraiter bino makasi. Forme de lakisana mokili mobimba ke boza batute. Yango benga biso ba indigène. Siko esika ngwana ba yeko tia sous exposition ya bomo ina biso bakoko na biso. Ba mona ke kozwa biso to yakuna to ko sala makamoni so kuna to ko survivre parce que nature na biso izo permettre te. Mais les lots balongi, tu peux pas réussir. Baye batangisi biso ba classe. Ba komisi biso ndenge balinga ki to koma. Biso moko to komi ko kende. Ko tikela bango biloko na biso ba exposer yango. To komi ko kende ko tikela bango bomo ina biso ba exposer yango. Au fond dit tamsu pendant 50 ans na poto. 60 ans na poto. Mo tikela obeta ta tour na miso Tervuren. Au dit que l'on va payer histoire de tout le psychoté. Musango yoka on peut na matoi. Au fait on peut à Bruxelles. On bêti 20 ans. 20 années na kati à Bruxelles. Mais na kati wana au tikalo beta tama tourté. Oyeba réellement et loko ni babumbi na kata mise wana. Mais ozolinga Congo évoluer. Ozolinga yo sa eloka malamu na kata Congo. Aussi longtemps que Congo ngo yebi yango te, toute la conscience biso nyonso que to yebi na biso Congo te. Pone na uté Fabino ke mwana ya primaire, ya secondaire na niveau Belgique. Ayekoli matière première, pe ayebi ndenge za elaka na état brut na yango, pe tant bazo transformer yango. Mais mwana oyo avant na kati ya Congo awa ayebi ni matière première, ayebi mabela ngo ndenge za la raté, ayebi ko transformer ngo te. Atakutu bakoko ne ba transformer ki yango. Atakutu bakoko ne ba transformer ki yango. Mais yeti lelo azaka na difficulté wana. Manque ya connaissance ya transformation ya matière. Pourquoi il faut transformer matière te? Donc nyonso na ngo posa, il faut la exporter. Il y a moyen importer zate. Il faut exporter kaka. Yango moni ba firme ya mindele zo ya aw. Ba multinational bazo ya aw na kata mbona na biso. Bazo zo matière première nyonso na biso ba kei na yango. Eta mso zo koma na posa na yango. Ezo senga na biso lisusu. To kende ko somba ngo epai na bango. Tata, ba maman, ils a passé mingi na motema. Ya komona makambo ya boye. Ti na niveau ya bane oyo tozali. 60 ans après l'indépendance. Congo ezakaka na maboko ya ba Belge. Congo ezakaka exploité par ba Belge. Congo ezakaka eloko to pe isalelo ya ba Belge. Biso tozana biso ba marionnette ou ba téléguidé biso à gauche et à droite. Poto luka kaka moyen de into sepelisa bango. 60 ans après l'indépendance. Donc, de confirmer phrase avant l'indépendance égale après l'indépendance. C'est kino lelo Congo est communauté dans beaucoup de soit congolais. Congo est exploité par ba Congo européens. Et lelo musée à Tervuren azali miroir oyo azolakisa na mokili mobimba bomengo ya Congo pe richesse nyonso ya Congo batata ba mama na pasi na motema pe toujours sur sa émission na biso ko télévision ezali ngonga bolandaki biso na kati ya émission oyo face B de l'Europe isa mbala ya yambo isalima to pe mbala liboso ko akosalema na ba télévision moi mingi to tukolo ko mona programme non ya boyete boko ba kolanda télé vous vamo po ya mingi ezali po eko ko lamsa makanisi na bino ya mingi ezali po lamsa makanisi na bino
pour ba émission za ya ebele pe bozala surpris na ba sorte ya émission oyo kobimela bino pe boko sepela na yango kasi biso toleka kokoba manaka na biso ya face B de l'Europe toujours koba pe toujours koba kozala elongo na bino matondo mingi pe merci na ba ebanso basungi biso po to kosala émission pe merci mingi na bakambi ya Vuvam télévision. Et merci l'équipe nous qui travaille na biso mukolo na mukolo. Et merci na bandeko banso ba kolanda biso mukolo malelo. Ce qui ba réaction ezali, pe image ezali. Pour ça la bokasi, pour tina on a direction de Vuvam télévision. Puis au benga na ba numéro o ezali affiché na CA télévision na bino to pe na etando yike na bino. Matondo mingi ezalaki mosali na bino tatapero. Tolika tokutana na manaka oyo ezali koya matono mingi pe mukolo malamu na bino.